Mbote sali na bandeko nyonso, mbote na bandeko nyonso o balanda RC Botelo TV. Alors sali esika nyonso bo zali wana bonjour bonsoir boyebi déjà yango ekendaka vraiment kaka na air oyo omoneli émission na biso. Alors soko tali na midi yo nde kozwa bon après-midi, soko tali na tongo okozwa bonjour, soki otali na pokwa okozwa bonsoir. Bandeko na nga wana toyeli bino surprise ya Coquette Sasa. Coquette Sasa azana zemi en tout cas mikolo na scène azalaka lisusu te. Donc depuis kaka Coquette Sasa bala akoma vraiment rare, donc na scène vraiment azalaka lisusu te, surtout ke kobala ngo ezwaki na zemi, donc mbala moko na scène vraiment azate pour le moment na scène azana été kobala na ye ezwaki na zemi, donc ekezongi ka quand vous. Et moi ça m'a bota izaka vraiment bongo, donc abalaki directement écouter pe na zemi. Alors Coquette Sasa na ba théâtre azomona na te azate boyebi déjà cause o azomona na te azozela abota et bongo a monana, donc eza ba cas différent. Tozomona Davina apwa azana zemi mais azomona na ye. Coquette Sasa azana zemi mais a préféré avant na ye nanu azwa congé abota na ye nanu po ezapeli libala ya sika. Alors obozomona oyo eza mobali na ye azalaki te, mobali na ye vraiment azalaki te, akendaki ba mission na ye akendaka ya musala. Alors Coquette Sasa azalaki vraiment donc émotionné ya komona mobali na ye, azalaki vraiment donc émotionné kande balobaka yango wana azalaki vraiment bongo ya komo ye wana bomo ndenga kimi andimaki te ke aomona beauté image jour ya anniversaire surprise na ye. Ezalaki bongo anniversaire surprise o baselaki ye, bazalaki déjà bien préparé, donc ba préparaki ye déjà moral, ba préparer moral ayebaki ta ye ka bo surprise avant daka boitele makabe pour amoni beauté image à kotina gâteau yango bomonaki akimaki makasi bongo. Bolingo ezaka nde boye soki vraiment balingi yo omona babilembo nango, bolingo ezaka na bilembo nango, muto alingi yo omona vraiment babilembo babilembo ezalaka penza bongo. Yango tozomona bilembo awa epai ya Coquette Sasa na mobali na ye, donc okondima kutu teke bolingo oyo ekomema matina niveau oyo pour façon batu bafinga, façon batu baloba, façon batu baloba pona bolingo oyo. Ba misusu o ba osala un mois te, ba misusu o ba ko umela te, mais bango yeyo bango yo bazo koba bazo continuer na bolingo na bango, bazo continuer vraiment bazo zela pe bébé na bango oyo aza na nzela azo iya. Alors bandeko na nga na bosana ki koyebisa bino ba o nyonso no ba s'abonner na RC Botelo activité. En tout cas c'est le moment ya ko s'abonner, donc soki nanu o s'abonner te c'est le moment, soki nanu vraiment o charge liboko na ote na bouton o ba koma abonner ndeko na nga ko s'abonner eza nango gratuit. OK ka kesika ba komi abonner o s'abonner place wana, OK esika bakomi notification, donc eza na ngonga moko eza wana ofini kaka na ngonga wana o activer cloche ya notification pour mbala sima tango tokotia ba émission na biso ekomela yo directement esika nyonso ozala notifié. Alors wana anniversaire ya Coquette Sasa tozana ba anniversaire mibale, tozana ba anniversaire surprise mibale o na teli bino ya liboso eza Coquette Sasa. Alors ya mibale tokomona mama na biso Bellevue Kandi po toza vraiment na ba surprise mibale, surprise ya liboso bomoni yango yo ya mama Coquette Sasa. Alors surprise ya mibale eza ya mama na biso Bellevue Kandi ya ba Bellevue Poutine de l'écriture, donc la patronne na makambo tout cheye nyonso pa na ezaka OK, donc nyonso pa na ezaka très kitoko très cool. La patronne pe a organisaki surprise moko pona mama na biso
Coquette Sasa. Alors bande konanga to s'abonner, to bosana ko ba abonnement te to s'abonner po to ko yela bino welcome bébé Coquette Sasa ye wana zemi kalate azo sala baby shower. To ko yela bino baby shower awa epai ya Ursule Botelwa TV. Alors ceux qui n'ont s'abonner, c'est le moment vraiment au s'abonner, au partager na bandeko. Tous à cannabis surtout ya ko partager ezara bien d'autant au koti au s'abonner au partager na bandeko pour que esala malamu wana tolingi to kende directement na surprise ya maman na biso Bellevue Kandi la patrona tolingi to kota directement na surprise na ye yango na ebisi bino il faut que zaka toujours entouré na batu ya malamu. Soki oza entouré na batu ya malamu omona makambo nyonso pe ekokende malamu wana sikoyo to bonga matolanda surprise ya Bellevue Kandi to tia ba j'aime na vidéo tokei wana tomoni ezalaki surprise ya la patronne Bellevue Kandi la patronne Bellevue Kandi mama ya bana mama ya motema monene Bellevue Kandi famille libota toujours Poutine de l'écriture boyango sal mokili na yo wana tomoni ezalaki surprise ya mama na biso Bellevue Kandi pona kolakisa bolingo oyo azalaka nango epa ya Coquette wana bomoni ye wana zobina mama ni mama nde ye mutalonga nzala ye wana wana bomoni ezalaki bongo surprise ya mama na biso Bellevue Kandi epai ya mama Coquette Sasa yango wana bandeko nanga il faut ozalaka toujours entouré na batu ya malamu soki oza toujours entouré na batu ya malamu nde o bandomona babiloko oyo ekosalema na motema mabe te mais soki oza toujours entouré na batu ya motema mabe o bandomona baosala eloko mobo avec jalousie baosala eloko mobo na kimutema mabe mais soki oza vraiment entouré na batu ya kimutema malamu o bandomona ba malamu ebando komela yo o bandomona makambo moko ya bien ebando komela yo o bandomona ba surprise aboye batu baosala surprise moko be mitema na bango eza polele loka ba mama biso Bellevue Kandi motema ne eza polele ti osala surprise na Coquette Sasa boende zalaka muninga aza na zemi ana congé aomona na te na ba théâtre po aza na zemi alors tango pe muninga aza la zemi bokoki kobwakisa ye te tanke bacomédien aza comédienne oyo asalaka théâtre aza vraiment comédienne oyo tolingaka na bandako na biso alors comme aza na zemi azwi congé na mosala na ye en tout cas Coquette Sasa banda balaki nanu azongeli mosala te azozela bota akita vraiment bota atikali polele atikali pepele après azongela mosala na ye mais pour le moment Coquette Sasa azana na ndako alors wana bomoni surprise eke ezongi tomoni mobali na ye asali surprise koto pe toye tomoni la patronne Bellevue Kandi asali ye surprise alors wana vraiment Ursule Botelwa TV ayaki liboso na bino pona kolakisa bino surprise oyo basali Coquette Sasa alors quand toyebisaka bino bandeko na nga soki eza mbalano ya liboso okoti na chaîne na biso vraiment osabonner ocommenter oliker opartager émission na biso esa malamu mingi donc abonnez-vous commentez likez partagez nos émissions et osala vraiment malamu toko mingi to s'abonner to commenter na système moko bien kande tolobaka tomoni biso nyonso surprise ya Coquette Sasa alors toya ebele to s'abonner toya ebele to s'abonner vraiment pour to rater te accouchement ya Coquette Sasa accouchement ya Coquette Sasa to tiela binongo awa na Ursule Botelwa TV alors bandeko na ngai to s'abonner pour to rater yango te eza malamu mingi soki to rater yango te wana bomoni déjà Coquette na zemi na ye alors to bandula sabino accouchement na ye pe kaka awa to ko sala welcome bébé to sala vraiment bienvenue bébé to ko lakisa yango kaka awa bisous na batu nyonso o balingaka biso soko lingaka vraiment Ursule Botelwa TV ba bisous na yo esika ozali wana tokutani à la prochaine occasion bisous bye to bosana ba j'aime te na ba commentaire te ceux qui pesa mbala liboso o s'abonner o commenter o liker
partager car na ndenge moko il y a bien. Bisous. Bye.